tant que aux artistes il faut se respecter. Moto alingi afuta biya uta akite na Congo abala azwango achango na ndako e komaka ya ye maintenant que ezalaka otindeli ye hier olobano par rapport ya ça par rapport à téléphone et que pas mutu mususu mutu apetanga mona sani a publié o kaka o sambo surtout so mona ona TV eza pe na ba sœur mususu badara bon nzambe yena nzambe pembe o kosa na tomboka na kozwa réponse nini yo manto soki koline zalele malana bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te tika ya sala na koswana swana sepamba ezali motindo na ye Webirebo iyo yambirebo ate te kasi kaka ndenge osali ya ya logique otuninga mais j'ai 30 d'interpréter facile okotuna peso ya Tatiana na osala tuna lelo ya sœur na biso Cindy le cœur na osala otuni so ya ba mama biyabe ba pongo love ba macha la mwana la savanga ko na ko selo lo bate mibali boso mona ho mibali ataza na mwasina kitoko suranangwa komolo kunya mabe sokazi ya luki mosuswe elokoboluka tuyebaka te nzambe oho ezandenga mibali baza mona mibali ataza na mwasina patrona suranangwa komoloko ya piaka sokazi ya luki mosuswe elokoboluka tuyebaka te nzambe oho ya nzambe mais elekelanga biso bato bapagande babenga biso bana nzambe te tozo publier bango pe bazo publier donc bana nzambe biso tout toarande moko eloko siko normalement bon na koloba te ke na sepeli nango te mais eza eloko moko boye ezalaka te na mboka na biso mais ekomi kolekisa bato tu balinga bayeba ye ndenge azalelaka non et respecter en fait tant osala mosala atelo na bina tiki na musique eso na sama mama be e bando zongela nga kaka. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Bienvenue une fois de plus dans votre chaîne, Congo Source TV, Congo Source TV. Un grand merci à toi, Roméo Mou, Tiani, qui est derrière la caméra. Un grand merci à notre cordeau Hervé Kabamba. Un grand merci à toi, la patronne, BBK depuis Brazzaville. Un grand merci à ma famille, la famille Kekambeze. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus. Comme je vous avais dit, je ne suis pas toute seule dans mon plateau. Comme d'habitude, je suis accompagnée avec ma star, ma star au nom de Nathalie Lokwa. Mingi baye bien na combo ya princesse Lokwa. Aza jeune fille, pourquoi elle est trop belle. Elle chante aussi bien, ça la peu interprétation naie. Avec elle, on va essayer de parler plus de l'actualité nabiso oyo et so circuler sur banana na carrière naie Nathalie Lokwa zanani abuta wapi et puis la minute oyo ba activité na ezo se passer ndenge nini, pourquoi pas toko koba lisusu na actualité mususu oyo et ça li un peu moi ba nungu na kati ya ba réseaux sociaux ya sœur na biso chrétienne na kombo ya mama sœur Christelle Gambela par rapport ya ba vidéo ya acceptat oyo et sur qui là qui vraiment donc on un peu ko partager moi le solo wana na moko pe a chanteuse bien qui est aza mingi ya ça la na makambo vraiment ya nzambe te. Voilà avec réalisateur nangai a fongolela ngai déjà pour ba internet na biso ba mona vraiment invité na ngai voilà.
Princesse Lokwa. Princesse Lokwa. Bonne santé. Ouais, santé très bien. Bonsoir à tous. Nabatutu. Bonjour. Ici que je suis Oyo Bagolanda Biso. Donc on a pu simboter vraiment Nabatutu Baota la Biso. On a pu si mbote na zinga un garçon relax. C'est l'homme mon cœur. La maman la reine d'Ingambote. Jean de Pierre Badiat, les nobles. Babi Yende Makam. On a pu simboter na Lokwa. Merci. Voilà tout ça que la princesse Lokwa fa tout banana ba question na biso princesse Lokwa na moni bien que c'était pas facile à cause yo ne kolo ba voyage kolo ba voyage na lingi un peu mais un peu ko préciser vraiment ba internaute na biso ba oh peut-être ba moni pour la première fois princesse Lokwa za nani et puis combo na princesse Lokwa ça combo oyo ba benga ko déjà na c'est soit combo moko boye ya ba famille ton ndenge non princesse Lokwa za combo ya scène. Dans Jean de Pierre Badiat, on tapé ça, princesse Lokwa isa kombo nanga, princesse ya bakisa kaka. Donc kombo nanga ndaku Nathalie Lokwa, bato ba yebinga te na chanteuse congolaise. Donc na yembaka. Princesse Lokwa, pona kokine moi musika princesse Lokwa oyembaka, koyemba na yo depuis bon mois na soit koyemba na yo ozana carrière, ozana groupe moko bo oyo evoluaka. Ouais, na un groupe Nova Fiesta, na pesi bana Nova Fiesta tout, bambote bisika boza. Na lela bino ya trop, na travailler na Nova Fiesta. Ici qu'on a banda, ici qu'on peut nazara ti lelo na travailler. Malgré ça, bébé moi ko bouger moi, fitirer moi. Mais princesse Lokwa travailler na Nova Fiesta. Ouais. Princesse Lokwa pas confusion mukie pa ba fa na open mingi ba meka ki un peu ko komela biso parce que bazwa princesse Lokwa bazo mona très attaché mingi na prince d'Angola parce que dernièrement toté ko mona ça maxi single les anini na comme na chanson moko bimaki et puis ça là qui vraiment succès makasi malala ba ki ko mona penda prince d'Angola modèle a pesa ki yo toko bande modèle a valoriser qui vraiment yo makasi c'est comme si osakana ose un groupe na ye. Donc, featuring one is qui vous mandengeni. Normalement, naza teke na kati ya groupe ya Prince d'Angola na PC bambote bisika zali. Aza penda ve oyo mutu penza. Donc, nazaki na ngana ba makambo na ngame, donc na approcher lisu na zisu ba makambo susu yo yebika. Ba baza mo ba vie ba sala mo ba makambo na Congo. Donc, ils ont été intégrés dans le groupe à Prince d'Angola. Non, deux peu musique, ils ont été orchestre. Ils ont deux peu musique, ils ont été label. Donc, par rapport à contrat, le roi ici, là, qui donc, ils ont été libre, il y a tika, il y a salama, il y a salama, non, qui est parce que ceux qui, bah, tout le monde, fanatique, confusion, pour ça, on a bien noté, Princesse, le roi, a été dans le orchestre, il y a Prince d'Angola. Indépendante na travailleur na sala pardon s'il te plaît carrière solo nanga na zala kate na ba groupe abatu donc ce que zaki bwanda ko mona ngai pembe na ye par rapport que to zala ki ko travailler musala kande sangisa oui musala ka mte sangisa biso to zaki au travailler en plus to zaki pe na ba préparation fa to bimsa malala bombe donc faut concentration ba ma mbebele et c'est il faut princesse Lokwa participer na ma mutu ya Prince d'Angola c'est ça. Voilà, chers internautes, comme je vous ai dit que Nazana Princesse Lokwa, c'est une chanteuse congolaise. Bientôt, tu vas découvrir vraiment le talent caché. C'est une fille très jolie, je peux dire. Elle chante très bien. Vraiment, vraiment Princesse Lokwa. Mais là, avant toutefois de continuer, je dis un grand merci à toi, Héros Habib. Un grand merci à mes concerts d'Apelco. Vraiment, je vous aime bien. Là, je vois déjà Stella Étoile, la bio. Je te dis vraiment merci. Riti Bataille, la Pesombo. Ça tellement ébellé. Nous sommes avec Princesse Lokwa. Princesse Lokwa, Kozong Alisou, Tomoni Obeti Lisolo ya Malala. Malala est ça. Donc par rapport à ndenge balobaki non malala eza na bensalité moko je peux dire et ça là qui déjà na kati kuna parce que ba danse wana et ça qui not netini parce que un moment donné to kuma koyoka non presque d'Angola bazo bakokanga apparemment bakokanga nzembo wana je peux dire bakokanga nzembo wana parce que balobi modèle princesse Lokwa abinela qui soit ayembela ki nzembo wana non babesa qui vraiment ba bêtise aucun ko expliquer ni parle bêtise comment et là il y a bêtise dans nzembo wana. Peut-être yo yebinga yebite po malalo nga na yebeza otoliaka. Ne batu babino malala ezaki ya o wana te bino boyembelaki. Yo lingo tsa wapi? Par exemple, yebite bato bolanda biso malala eza o biso toliaka.
nayebi te oyo olingi oloba parce que nayebi te mpo biso bato oyembaki o ti bino boyoka biso bato ozalaki na studio toprépare ti yeye kobima siko malala nini bino bosombeli biso ozalaka na oyo biso toyembaki. Voilà, c'est l'ambiance avec Princesse Lo. Princesse Lo, quoi, pour na fan oyo balinga ka mingo pe balinga moi eloko mo bosala ka wana na malala to mona ki tellement ebele na TikTok mutu nyonso kaka. Olinganga na boya otsaba mbongo na jiponga na otolingana n'est-ce pas mokolongo tozalaka ebele ya pembe ya muinda mikepe minene me omonanga okraka na kraka ka otepoza baguna ngate na linga yo pona mbongo lokola mbongo esili bolingo pe combien de les stages kende koluka soko zwi ata na bibwa lufu ata temi na gare centrale bébé tuye na Rolanda yo nga famille eteyelaka nga yo moko yebi mikumba na zanango papa boniko yo bongo nanga bizu bye ibanda piaka basi bana basi twaka bongo. Voilà, Balobi, cette belle chanson pour faire plaisir à tous les abonnés de Congo sur cette TV, Congo sur TV, vraiment. Balobi, c'est moi qui vraiment, les gens continuent, penser, continuer, les autres bêtes, ma case. Princesse Lo, quoi, inspiration, nous voit qu'il a moutou. Aboya yo, asala ki eloko moko boye, pour que la inspiration, c'est-à-dire que pour bien chanter ceux qui vont comme moi, bon, mon aka boye, parce que tout moko boye déjà as. Normalement zaki prince dangola mtayemba ki yango liboso ba fanatiki na yebi ke batu supe ba sala mo ba vidéo parce que singa ke fo moi si eya ki bo moi c'est kota donc moi ça ta voix yemba ngo pesa nga pe occasion oui petit nanga sarane loko na sarane ngo pe le lopé sala ba succès yo yebi donc tout obo ya ngote eza na ngo je tenté ezara par rapport ka inspiration so que yé na ngo yo pe na mobile monte à dépenser pour na ngote non dépenser te ba question ya ngai ba réponse ne oui nazo loba ki on nazo ça na sema be mais non loba o yo zo loba oui mobile pas ko dépenser pour na yo alingi yo pe boyi na o kolinga mutu yaka obligé te folinga akoza pas sala na ekombo yo po mona ki kombo na ete zalaka ko rape boss mo ba sala batu ye boye mais oyo ko ki yo siko o bude pe elote atipe ba la na EPM soit dépenser pas petit vitina toi na poser ya wini métier noir donc mon po mon papa na pe ou bois que ça honte et ça ni mais za boss pour comprendre c'est ça et on t'a expliqué par rapport à yo ebi biso zo ba charge ba famille na biso développer ba papa ba commenter la biso ba maman pe ba commenter là et ça wa yo ndongo vane so ki parent tangi sur koli on appelle lobby faut yo pozongi slides yo pozongi ya lembit et puis faut sombele papa c'est pas mon car mon ba faut o rouler na ngwe ke bien papa le pont na il faut vendre pour y passer la ebele et on a lobby biso ba parents bataille la biso donc ma famille était là Princesse Lo kwa to yaki opoda lisusu ozalaki na matope asa artiste wa kutaki au sein ya groupe ya Vibrator ozalaki un peu na ebité ozo évoluer na dans un premier temps soit boboza na mo ba contrat moko boye normalement featuring ezalarte ke to zalarte to yé to sel musala abu opia muteke sama nai mato pausa maana ngapi Princesse Lo kono sama maana to te ko emanzembo mo boye ya garçon relax zinga nya papa bio basi sopa rola mbula donc zaki nzembo papa bio to te ko yemba na matope ya uti aza jeune leader uti obima pa ya les Vibrator donc en fait tout ça là qui n'a moi chanson mo ezaki ya rumba c'est tout moi eloko moko bwa mukie pona ba fanatique na bio nyoso bo sepelo par rapport ya matope oh la 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 on a faut oshite mwandam ya yeto yanga ya yo obosala ki featuring bino mbale nani bosalite soit ezano encore mason abangaka kobeta break na vola po abangaka ko perdre sima ekosala basi na motema nalandaki oyo moto sundoli ngai donc batubo s'abonner vraiment massivement na chaîne ya Matopestin eza wana disponible sur beaucoup pour découvrir Princesse Lo et Matopestin. Ok, voilà, tant que ça qui bino déjà qui asana ba talent caché quand
tala caché quand on a autour le baboye voilà princesse lo quoi to meka qui un peu koyo kayo et puis tout ça pour ça ka to yeba ba fanatique na biso so ça pour ça ba yeba est-ce que relation au ça un peu na ba relation na ba bonne relation na ba chanteuse oyo kutaki ba congolaise oyo kutaki normalement na so ça muta so sanga wana logique mukinyo surtout ezakwa muto ezakwa nde na vanda so bisinga na yebi muto maso na bina yebi ete na droit ya wanga na makasi donc koyeba muto ezali lokwa ngana to yeba na to sololaka to bengana ka wana nene wa wi na yebi wini mais so to bengana te na mona ona TV pour mona TV to yeba ni te donc en fait ba tout ba ça na bango bien moi eloko moko boya ya MG 30 oh peut-être au kolba moi eloko moko ya MG 30 oh yebi ka sala eloko moko parce que ba sa bato oyo kuti ba ya oyo kuti na monde yango ya musique ekamo ya motema bolingo eboya koyoka lisolo ya banda na matoye yakakoma liboma ata na miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se na bizalelu bolingo eza na de saison elanga pe na vula mafo epesaka malili mafo moto sala na maîtrise c'est ça. Voilà. Félicitations vraiment. Félicitations princesse lo kwa ba voix na yo wana koyoka yo penza. Donc félicitations déjà. Princesse lo kwa to ebike okuti pe bato ebele ko c'est la ba fanatique ya Congo sous lo komoko boya Rebo. Ndeni. Webi Rebo. Yo yambi Rebo ate. Te kasi kaka ndenge osali ya normalement est logique. Otuninga mais j'ai 30 na interpréter facile. Okotu na peso ya Tatiana na osala. Tu na lebe ser na biso Cindy le cœur na osala. Otuni su ya ba mama biyabe ba pongo love ba macha la mwana la savanga ko na ko selo lo bate. Parce que eza batupé parce que tant on a tourné déjà lobby okuta ki bango ça déjà na ba ba fanatique ne pe baza o balinga nga pe balinga ai. Mais ngai d'autres pas na osa moté. Oye pa osa ngate. De la logique. est logique oyambi était j'aime koye oyamba et puis ça na yambi pe mais j'étais mais quand même ça normalement oyo zoloba normalement oyo zoloba makambo zoloba bato wana batika ba œuvre bato batiki no ba ezalwa te mboko na célébrer te de fois ça là ko ba no sama mbebele de ezo temps faut ezo temps ezoko ba mami ya belle ba sama mbebele ezoko ba sena so ba sindi leke ba ye ba kuti akoti na quartier la te na kuti déjà quartier la te déjà ça là donc ya ko ba ça un plus oui ba ne ko zanga na quartier la te ezalo musu kwa da ko sango ye pa ye vina biso kofi olomide a salon ko sindi pa ye si na biso sindi pardon ayo salon pe na ndeye na ye ekena bonga na mwana Victoria donc na droit ya oboya muto na lingite. Voilà princesse Lokwa toyaki komona dernièrement osalaki moi déplacement na Gabon okendaki Gabon parce que uteko ya kaka je crois lobby maintenant okendeleka na compte ya musala na compte ba production na auto ezaki sur invitation moko ouais na gene par rapport à invitation ezaki mariage ya famille Ngoma donc ba invité nga na kende au prester donc bêtement tôt na vendre pendant moi un mois na zongi donc c'est ça zongi mabele musala rande bengaka musala foi bengaka musala foi bouger parce que so bouger te mamuzo lalati et olalisi mamu mais à part ça na studio on va préparer mutazu bientôt les obima wana ya yo moko to eza na single nga moko afrobeat donc mutazu ebi magamite oyo kasuma mbo oyo lobiki babwaki jeto wana suye jeto siko mutazua ebiko za somwe na osu mutazua baba tazua makasi peno yo mote mbala selo zua ando la tikitoko wini okay zua ya mwana mutazua somo lo no mo be pesi mo mutu mo be jalousie ako supporter ndenge ozala raté donc ya de ki zua atoko ko lo bate mais mutema onyonga déjà donc atazua bozela bientôt la bozwa ya bino princesse Lokwa boka mutazua calamité donc ezala disponible na ba plateforme nyon surtout ya
Princesse Lo quoi, donc c'est ça. Princesse Lo quoi, invité nani na Mutazua, ok. Bon, il y a Mutazua na salle en featuring té normalement na travailler car na DJ Ngobo Mutazua c'est une réponse na peso bambote bisiko zali. On a travaillé quand na DJ Ngobo et puis azapé artiste moi quand même beaucoup to travailler na mais to salle featuring té. Dans une réponse. Pour l'instant, aux gens qui ont groupe, ils ont travaillé, je peux dire, ils ont travaillé, ils ont toute seule. Normalement, on a travaillé déjà dans le groupe Nanga, Nova Fiesta, déjà groupe Nanga. Dans Nova Fiesta, déjà groupe Nanga, groupe d'accompagnement. On a fait un concert, tout se déplacé dans Nova Fiesta. Ok. Princesse Lo quoi. Tony vraiment to chité, Tony penato chité. Tu as qui comme dernièrement tu habité ceux qui posent au courant tenango parce que bien que ozala ki na mboka mususu mais tu as qui comme ba vidéo moko boya la serre op ya sala ka musique chrétienne et ba vidéo na sirpe comme là parce que une fois pe na mona ki pe ozala ki moi point de vue na yo sur page wana o publier ki ba acceptat wana. Parlons au qui moi un mot peut-être pour l'actualité wana au comme on a que sert ba sert ya Christ ba sert au ba yembe la ka vraiment nzambe ba comme il s'est comporté au sert Christelle Gambé là je peux dire oh yo un peu ba vidéo na ça qui circuler yo posa moto yembaka ayembe la nan ça artiste chrétien ah ya nzambe mais les kelanga biso bato ba pagande ba benga biso bana nzambe te tozo publier bango pe bazo publier donc bana nzambe biso tout to rendre moko et le siko normalement bon na koloba te ke na sepeli na moti mais eza elo moko boye eza la raté na mboka na biso mais ekomi kolekisa bato tout alinka ba ye ndenga zalelaka non et à respecter en fait tant au salaire musalo atelo na bina tiki na musique so na sama mama be e bando zongela nga kaka comme la sœur to yaki koyoka no eza ba vidéo moko eza avant que a se convertir so ye avant bongwana tondeni avant ba vidéo les ah c'est que bande de makambo kwanda kala ba vidéo les aki avant bien qui a sengi déjà bolimbi si mais déjà e comme li bato na ba téléphone déjà c'est panza normalement eza c'est lo quoi déjà si ba jouer ngo na comprendre te lo ngo eza sentiment bon habité peut-être un habité par rapport mais ils ont ba sensibilité ndenge bomona ba image eza pe na ba sens mususu mais na ba sens ekomi na mboka na biso ekomi bon na ebite soki WhatsApp mutu ye nango po WhatsApp na bato mususu bazala lakisanga mwa nini ana donc ba artiste ba se contrôler lisusu te mpo na nga ba artiste vraiment totiki eloko tosala eza bino bana nzambe eza biso no pe komel biso non te bona ebite oyo okana aso publier nga na ebite mais nga jamais komelanga eza ba erreur pour nga eza ba erreur tant que aux artistes il faut se respecter moto alingi afuta biya uta akita na Congo abalao azwango achango na ndako e komaka ya ye mais non que eza otindeli hier olobano par rapport erreur ya ça erreur par rapport à téléphone et que pas mutu mususu mutu apetanga mona sandi a publier kaka o sambo surtout so mona ona TV eza pe na ba sœur mususu badara bon nzambe yena nzambe pembe o kosa surtout yeso ayebi biso pa yo réalité ya to réalité ya tato kenda na biso be église mais na pe église na ke église te point bon nazolo ba sens kande ba komisa biso ba komisa bino mais tu es consciente que ba komisa biso va pembe na satan nesinga tatouage na ngabo fio na banzela ba chrétien bango bazo pesa mutu apesa ba qualification na mais yam si o sa masuma casse kolega mutu na tatouage kolega mutu na yembela mutu mais totika et ça bien te ça peut propreté dernièrement bon makambo monsieur mutu akubima majabu makambo belebe donc et ça salte mboka na biso tokomina distraction comme ma casse et moi t'aime comme musique et kiti tokomika publication dans internet so koti boye et kozanga te de fois ezara mais totika et ça bien nzambe pa sepelate nzambe na ba publier te bo so biso bana nzambe to publier ka to lemba te 2020 to publier 2021 22 to ke 2023 totika 4 ans
Voilà. Tout ça, Karana, Princesse Silo, quoi, Princesse Silo, quoi, un grand merci à toi. Welcome dans le monde. Bienvenue, notre bébé Merdi Lambicho, la famille Lambicho. Vraiment, je vous dis merci. Merci à toi, Britney Lambicho. Ah, namoni mama Yabana, Abotabana, tellement kitoko makasi. Maman ya Jenny, ma blando. Vraiment, je te dis merci. Merci infiniment à toi, Serge Lambicho. Merci à la famille Kekambezi, hein. Merci à la famille Mundedi. Merci à toi, Roméo pour ces belles images. Hein. Vraiment, merci à toi aussi, Princesse Lokwa. Princesse Lokwa, Fato Kabwanayo, tout ça juste n'a besoin. Na tuna yo sumutuna oyo. Bamika qui un peu continue de la biso. Princesse Lokwa, na banabasi, na artiste. Femme féminine, je peux dire. Il donne au penze à la nani. Mingi na côté banabasi. Ah, na côté banabasi, mingi maman Miabele. Donc ye penda mutapesa penda posa ya koyemba. Nzembu nini ya mama qui banzaza banzembu. Nzembu ne moko o peut-être oyoka yango et motive plus oya na musique. Na silika na kozwa eloko nini yo na tomboka na kozwa réponse nini yo mato soki koline zalele malana bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko tetika ya sala na koswana sepamba ezali motindo na ye nandima mabe nalingi ye ebongi na vanda na ye donc c'est bon la peine son ayo qui maman na travailla au ça va ventité aza mutu mwa beso kufifu wa sela ta monima on se taper un jour ça la featuring na maman Biliabel. Pourquoi pas étant qu'elle a envie ngapena na bomo et salema par maman Biliabel nana vas-y Billy machala mwana pas de problème tu es singi nzamba peso kazi Tatiana Cruz bazali moko ya Tatiana Cruz ulingare mingi na tune moko ya Tatiana Cruz oyo ebike mibali boso mona ho mibali atazala mwasina kitoko suranangwa komolo kunya mabe sokazwi ya luki mosuswe eloko bolukaka toyebaka te nzambe o ezandenga mibali baza mona mibali atazana mwasina patrona sugalangwa komoloko ya piaka sokazwi ya luki mosuswe eloko bolukaka toyebaka te nzambe o ezandenga mibali. Voilà cette belle chanson interprétée par Princesse Silo quoi pour faire plaisir à la famille Kambula depuis Goma, Maître Dan Kambula, hein, Balobi, son homme, Madame Dorcas Kekambes Kambula, vraiment Princesse Silo quoi, Princesse Silo quoi. Donc comme vraiment na souka pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'abord d'avoir répondu à cette invitation et puis mot de la fin na numéro à téléphone pour na batu nyonso oyo balingaka yo. Ngala sala boni mama, ngala sala boni papa pona bongala mokili, ponga pe bandi makanga, matika koseka kanga pona bongala mokili, ponga pe bandi makanga, lokola bandinga c'est la moko soki ezali, c'est la moko soki ezalaka, pa moto alandaka pa bonga, lakisanga yango yawe, balado atana ndoto, limbisa masumu mangai, mabe manga matubeli, zela nanga soki bakanga wole nanga soki babebisa, balado atana manji, fungolanga na kende liboso,
Liboso. Merci pour l'invitation. En tout cas, merci pour la batutu balandi émission moko kitoko. En tout cas, vous s'abonnez massivement malgré ça na évité na combat succès TV, donc vous s'abonnez vraiment massivement. Babi émission beka beaucoup tara bastara bien awara na Succès TV, donc vous s'abonnez de la part de Princesse Lokwa. Numéro de téléphone. Soit numéro à bureau pour la moto, soit on a besoin, il y a Princesse Lokwa. Normalement, on peut ce numéro à bureau. Plus de 243 et William Moucheni, code Mboka 85 25 84 757, plus 243 85 700. Excuse, 85 25 84 757 à la fin. Na profité couper ça mbote na et pas ya maman Janine Amba, maman Abota Princesse Lokwa et qui là ma bazu wapi, donc en tout cas moi ça bangungi on a profité couper ça sous mbote na Stéphanie Kitoko na Sarko Boyenga Maboko Banka na Ziko Mondute balobi yende marambo na pesi sumbote na ngai pa Joël Dunia ya Roga Jogo Balak Pastor Adoule Yale na pesi mbote na ngai na Gigi Mogile Speter na Splendeur Solo na pesi mbote Resa Makangila ba sointe e indagaga e beba ba sointe ji Resa Makangila ba sointe na pesi mbote bisiko zali na profité sur couper ça mbote nanga et pas ya Empereur Kafufu Tatiko ba les parisiennes na peso mbote bisiko za ba gros bisous à vous. Vraiment, merci beaucoup. Wana toti déjà kokabwanana. Princesse Lokwa. Wabi moi si à Mouindo. Vraiment, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chers internautes, merci infiniment à toi Roméo derrière la caméra. Merci infiniment à toi Serge Anissa depuis Maroc. Merci à toi Judith Mundedi. Merci à toi Lydia Valouke. Rabina Boakaraete Yangoyo. Retibile Malakade de la famille depuis États-Unis aussi. Vraiment, un grand merci à mes fanatiques. Vraiment, et moi, votre Winnie de la presse. Je vous retrouve à mes prochains numéros. D'ici là, portez-vous bien.